Na dingi na retrouvé banananga Melika Boketu Melika Kolongo ye akimisa bana sans trace soka za motema malamu appel satina mbongo nanga même pas bandeko na nalingi nanga mode de passe pona banda kona bige. Voilà amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux chers internautes de vous avoir encore trop. Voilà, chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Short News avec Eki Bumba. Je suis vraiment très heureux de vous avoir très nombreux devant votre poste téléviseur, Toba téléphone Nabino, Pona Kolanda émission Oyo. Je suis sûr que vous comprenez le sous longi Oyo, vous comprenez longi sous Mouké, Nakombo ya Boketu premier, l'empereur Boketu premier. Tout ça la différence Mouké na Boketu ya Yambo, mais Oyo Boketu l'empereur. Différence ni nezali, est-ce que Boyeba ni na Boketu premier? Bon, ye na kuta na mbala moko hein. Aloba kuta epsenga bi avie. Bazo bangana yibi kombo na yo, mais kape kombo na za Boketu, mais pour babine pourquoi teki Boketu premier? Ngabe wate oyebi kaka public ndenge za la ba poto ne OK. Babi Boketu le vrai empereur Boketu premier, aza mwana yolo, abeta na ba manua kuwa ku ba viva la mujika. Asa banzemwe belé asa ki orchestre casque vert ouais yangona nepsa ki ngabino kolanda te yo zaleki atozu kombo wana mais ngande na banda ngo liboso na ye voilà depuis des années 75 76 voilà wana bo comprendre penza l'empereur Boketu premier ou tozana e awa tosola na e moi masolo la fois passée à l'ekaki na plateau na biso awa toujours na ESP Media à travers votre humble serviteur Eki Bumba abetagi masolo ebele abetagi masolo ya vina ye ndenge azalaki na mikili ya poto pe ndenge akendaga kobala mwasi ya mundele pona kanda mama nabiso oyo abota na eba na Melika na Mireille Boketu mama asalaka mwa mbilinga sikoyo tozwaki pe ba message ebele yango to kutane lisusu na papa na biso il fallait to meka o décortiquer to meka o ba éclaircissement muke par rapport ya sujet wana est-ce que papa na biso Boketu opesa biso ba calcul na yo mama salaki boye mama decevaki yo kendai na nini yo salaki mama eloko moko te mama salika ga décevoir yo et puis mbala moko bokabwani ndengo ouais mama decevaki nga zalika makoloba te to tangine nzela Italie na uti poto d'abord na eko bala ye mariage coutumier mariage on sema yo. Et ça m'a dit venu à l'université et pas à Tata Mosinaye, à ma soeur, il m'a dit fait les gars qui toko, tu voyager dans Italie, tu commis à Rome, tu as eu chance, tato à Simbagambo, à Koufa, à Yambagibiso na Rome. Mobutu, c'est qu'on a maman Bobi Ladawa, à Yambagibiso, à Pessi ordre. Abanda baninga mingi ya Italie pe ba yebi histoire ngo ndenge ni tozwaka mbongo pour kuna tozana deux ambassades auprès du Vatican ezalaki papa Chimbalanga na ebité baza sous invité hein mais batu ba yebi histoire ba yebi auprès de la République italienne c'est ezalaki papa Tumawaku bazo fotela biso bandako ngamo pe nazo beta libanga nanga na station essence moko na Rome to vana na ville ya la Dispoli. Donc na Rome yo zalaki nde tobenga pompiste donc ozalaki ko sala na station ya essence. Ouais na sala na station essence. Dans combien de temps? Kuna sali à peu près 2 ans après Tokoti Suisse Genève. C'est autant beaucoup na Genève nini penze les cas qui peut ça là que boyoga na susté bino bat bobo tibana mi balé bo si bo balana qui peut bo balana ka coutumier religieux bo kenai je tout ça là qui on a Rome sango moko Salvatore mutala tsak biso ba alliance donc tout ça les religieux pour à tourna ki biso sango na muta prena ki biso d'abord en charge à foutre biso hôtel to nego beta balé
na terrain mo ba bengsa biso là dans l'époque ba Zaïrois to beti yé avandi na sango pembeni sango atuni wana kuna zo beta bale bien pona na kipe joueur na ta gaucher abi oh zo beta bien abi kasi mobile na ngai wana bolala ka wapi abi no tozola la libanda na gare ya termini to na kotanga baninga musote lelo bakwemba konzi na mboko tozola na bango mutu yonso ebi na Rome tango wana donc kolia bokene kolie pa basango beaucoup zo babiloko pa basango mais baninga ko berger te parce que ba Ghanéen o ba kota ka Rome ba buka ka kes ya basango sous babi ke pona kolia tole sabino mais kolala toujours tanda ba carton libanda oya ebi Rome akobeta lisolo abi ke bokechu empereur azoba lisolo ya solo toujours la libana mais mokoloka to beta ki match wana ngaku na yebagi te Monsi nanga expliqué Salvatore sango wana ya Vatican akei ba futili biso hotel biso zobeta bale natali oh moi c'est azal souté ba kei a futili biso hotel pour 1 mois nan leur match sili a présenté ngai tala sango ya ide biso yo abioza moi sibola la kalibanda mibale belé toujours tana ba carton hein poto za pasi ya kokazate ke so kwena poto okomaga batio na hotel moko bobien na ndako jamais nde tobani ko batozui chambre tozota mona sango wana ko yana tongo azui biso tobimi asombeli biso biloko kolia tozolamba pe no hotel wana wana première étape tout ça là qui na monsi wana skoyo tambo komi kuna après combien de temps au bobo tay mwana liboso pe na nini 84 wana mwana liboso yami balé 86 mwana mi balé babota min hôpital cantonal de Genève. Ba témoin nanga ezali ba ninga nanga lokola batumba masikini ba ebi solo nanga histoire nanga. Alors ngai oyebi ndenge nini na découvrir ki bêtise wana ezaka mamwa nzambe. O wana zwaki monsi nanga bazaki na pas. Donc ezalaki to lo bango nini infidélité nde mutu esali séparation na bino. Infidélité tango to côté Genève batie biso na hôtel hôtel La Rotonde eza na Genève na suka na rue de Berne je musu na vandi moi sa zolamba gangi wana ye to na niveau ya 4e niveau hein okika klaxon boum les moi sa yoki akemba on a fenêtre atali na mona ngo suspect mais na kipete moninga na nga kapela congolais kaka congolais aza congolais agi na mwasini ya mundele mais kabi oh na moni loko suspect mais na boko loba moninga moko to yeko sala connaissance comme on est kapela mona kitambo kapela Joao donc c'est un angolais mais mona kinoa botama awa abetel biso match to yeko zwaka na immeuble ya zaki ko vanda to yeko zwa appartement wana ngana mwasi mwasi akenda ka église dimanche or que l'église wana gangi wana azwaka mwasi nanga azaki parmi ba diacre na pasteur moko oh azaki diacre donc ti azosa makambo wana azaki diacre oh azaki diacre bon yo banda ke prière te nga azaki parfois na ke dimanche parfois dimanche musu na kete OK soko akei azui mwasi akei basali ba ambiance na bango na ndenge bazako sala quoi moko mususu mwasi aye atiki ça à côté na toilette ko ta prière vers 13h 14h moli mokara bena fungo na fungo le sac na moni photo ya gangi wana batu mibale donc apesi photo na poza kana photo ya atala ka gangi na ye alors katali photo na kanyang ngabi me mama ndenge nini yo mwasi ya libala ozota mona photo oh baza batoto sambela na mangabi non eza juste était soki yo moninga na sac na nga photo ya basi misato donc au mona on na suspecté na tiki makambo eleki tango eleki pardon eleki mo mikolo misa nanga moko signaler ngabi bokechu empereur na moni côté ya aéroport ya Cointrin aéroport à Genève mais nga moni mumino na voiture gangi wana métis ngabi oh ngabi gango tokenaka fête ngabi wa abi bango de na mumina yo na kati ya car ona baba master ya Genève tout baebi
na kotanga ba ministre belé ba yebi yango ba Jimbolo est-ce que ba pratique obi nani aza na Londres ba Jimbolo ta ba yebi histoire nanga na Toussaint azali ko organiser donc soka yo ka mission munena ye na Paris Toussaint abala mundele au moins que rejoint ba mission prévenir que Pongolov l'era yaki pour beta concert na Genève Toussaint mutayaki na Mr Nanga mutagenda ko kanga ko to Pongolov suki defend Pongolov ezaki mwasi nanga wana godé ye mutakanga ka Pongolov suki bakene ko depuis Tongo pour beta concert net samedi ba yeko zo na kanga suki bien mwasi empereur Bokechu premier aki akanga Pongolov suki tokota ku ba yeko zong ça sona ba 22h ba yeko tika ya biku papa osiliki ngabi atena siliki na ngate na le na nga ba pen couper ba nitlaka na poto tozanga biloko te ani ai suki yango kitoko tane akaenga me bino bofuta concert te tokota concert Pongolov ofeli voilà sikoyo démarche na yo eza penza nini démarche na yo par rapport ya ba vidéo oyo to ba image oyo tozo sala osapena na posa nini wana déjà eza ba passé déjà a déceva yo asala vie na ye yo pe lelo ozo sala vie na yo mais bosenga na yo eza nini bosenga na ngana na dingi na retrouver bana nanga Melika Bokechu Melika Kolongo parce que à Boti bangon hôpital cantonal de Genève na Mireille il a kimisa bana sans trace donc ngas kona na Kishasa na mona ka bana te na ebi position na bango te ozalwa mutu bota na yo te pourtant za na bana pourtant na za na bana mais malgré moi na ngali boso Rita Bokechu yé na bota ke na mosi ya mongo avant que ne poto lelo pe abotelinga ba koko ba ke université yé azana lumete yé pa sunganga mais ba wana ya poto bana nanga mais sans trace na bango ba misa nanga ba yebi histoire wana na zo traverser ngo bambule belé sikoyo omoni vidéo to sala ki la fois passée na je suis sûr que bandeko batala ki yango ebele batalaki belé bande oignon surtout na poto batalaki mingi vraiment batalaki mais problème toza nango awa contact na yo bakoki ko joindre yo ndeni parce que bato baza na trace wana bakoki ko zala ba rejoindre yo ndenge nini c'est ça aussi le problème est-ce que adresse moko ezali fixe bakoki ko joindre yo to numéro de téléphone to numéro moko par canal bakoki ko zwa yo pour ba joindre ngai Bako y a na rue Bemeli numéro 1 bar C Yolo Sud en face église Saint-Gabriel na Yolo Sud soit baluki pe moi nanga yuyu oya sunganga oya azosala makambo ya ba ko aider ya ba orphelin baluki yaza na Belgique pourquoi ba tout bazana na poto et ça facile pour atteindre moi nanga yuyu na Belgique azana na Bruxelles à travers hier, tout est facile pour Nanga. Voilà, chers internautes, vous avez compris, Ezapasi, je suis sûr que Binomoro Boyebi, papa Mokolo Boye, Akoygo Luka Bimana vidéo, te po Luka s'aventurer, toi Salanini, donc Ezapasi Mutoyebi, Kazana Bananaye. Azana bana mi balé abasi kozala déjà moi na ya 84 et puis moi na ya 86 baza bana mikete baza déjà bana bakoli mingi donc déjà il y a 84 wana azal lelo na 35 ans ou mususu azana 33 ans donc eza vraiment ba mikolo baza ba majeur tam soupe bazo sa ba vi na bango ba bali banini mais bobali tant mususu mbongo alibala na bino nani ali yango est-ce que pasteur aza papa to papa biologique azali voilà yango wana eza quand même souci bande on a biso soki bozolanda o yayebi Melika na Mireille Bokechu en tout cas beaucoup c'est la bango message et au sala bien parce que les lobo comme pe na bana ba pe bakoko ba pe koko na bango o yayebi place a outité eza difficile a yeba place azokende voilà sikoyo wana yo zongi na Kinshasa ao ozongi na Kinshasa na occasion nini est-ce que ba refulaki yo et pourquoi pas au souhaita ki te continuer no vendre ta na ville mususu mais na niveau ya poto oh na sepeli papa journaliste ngaso na zonga na Kinshasa ta on a eu déception na côté France Paris après France Belgique na côté Hollande nzambe pas swinga na zui mwasi ya mundele azaki na mbongo ebele tokena na eti na tribunal ya laye
moi je suis na bifo ba pesanga mikanda mais na ya na boso na passeport na biso un ami na kotanga kombo na ye ami wana toyebanaki na ye na Genève moi si na ye Francine kombo ami wana José Bostampen bato bayebi ye tozaki na bango na Genève moi si na ekutu Francine l'air aye vacances na Kinshasa natindelaki petit nanga pabe bilambe pa na ye ba costume ba sapato ba leo na sombaki na lambongo ba pesaki biso na maréchal to kota na bilamba na biso na bia amemeli pele ki nanga bilambe koma omoni ekoma pe mais siko nzambe na sala kakaka bango ba bimi Genève ba côté Hollande ngai pe na Hollande toko kuta na bango na ville ya Dordrecht une petite ville proche ya Rotterdam toko na bango na nzela ka bokechu yoso komi koto nga na sala koto oso bali na bibo na zwi momi nanga mama nyango panga muna bimisa kombo ya mama nyango na poto donc ozo moi si moi za moi mokolo po benda ba bénéfice tala kaka siko oh ba benga lelo ba comment dirais-je kombo kimi mais neti moi za na mama na emoko mokolo ba nini bon yo nde mto bandango yo mto banda maso l'histoire wana po ba monika ke talaga mère alelinga biso na mère to vandi na sala écoute orchestre na Hollande na passant na ba radio télévision à Iversoun place ville oyo ba donc il y a télévision mobimba ya Hollande alors siko toké na tribunal na mama parce il y a zolo bakana ki néerlandais nde ba lobi ti après wana na monika mama embrassenga directement bi bandimi mais faut un passeport pour pas bête la visa d'établissement à plusieurs entrées plusieurs sorties siko misa nanga na ye tokei d'abord na laye wana tozaka na moi consulat moko toko kutape papa moko azaki diplomate papa boye quoi azaki diplomate na Italie le mobutu ya mbakabiso pour to que nous mbongo na ambassade na Italie na moni yesu na Hollande abi mon fils Bokechu mais je comprends pas. Maintenant, tu as une femme blanche et l'autre, elle a la famille présidentielle. Ngabino, Tokabwana, Talabo et Talabo. Ngabina, pour un passeport, bah, c'est un passeport. Ah bien, bah, passeport exact. Mais quand ça est fort, au comme à Bruxelles. Na tous les paiements, ça n'a pas qu'à Bruxelles, Ming, on a bagé toye banana en Suisse. Peut-être écoute, on a José Bostampen. Ah bien, non, problème est à te payer 500 florins. On a Zoloba, Azako, Yoka, son monde entier, Zoloka, tout naïe. Na moi c'est Francine. Alors le roi vite tout ça qui a moqué, basé au foot à 100 florins par semaine chaque vendredi. Mais nga le roi na zori moi c'est il y a mbongo ba moyen. Ba katinga ba mbongo na ko so babilo ko na mike le roi to benga le roi ba cedi ki banine. On peut 500 florins dans nos jouets là et pas un certain Abibo à son ambassade na Bruxelles. Na précié 500 florins. OK, ils ont plan na bambongo ba bombaka ba sangisa ba bima Bruxelles à partir à Bruxelles. Allez. Non, Kassango Bakena Canada. Tout ça les 4 jours. Bango bagi chaque jour fois et pananga balamba mon ciné Francine lamba ngape bok yazo me la pe bok. Donc bazonga ka ba 20h na kotika ba jugar pour bazalo ko net biso awa ndako na bango ko na matonge me na ville wana d'autre. Bana yo na position bien maman yango azo sa makambu ko bango place bazo yo vivre ndé pa na yo. Pana ngai. On a zolo bango bato ba yo monde yo histoire vraie. Pour que au monde tu es bien Zambé pour na ko sala pe kisi za na frontière terre siko songa na 4 ans na Kinshasa donc à cause na bango pe et ça marana onde ni tant ko bango ba ki Canada siko nini sa ki yo tango bango ba kimi moi sinanga lobi ya mundele comme on est Agne Dick ma femme ah bien Eugène mais va vérifier ça fait 4 jours José n'arrive plus ici avec sa femme Francine. Ils ont fouillé, je crois. Non, c'est mon frère, il ne va pas fouiller. Rabin, on va vérifier. Au début, il y a 5e jour, il y a un bango. Il y a un voisin, il y a un bimat. Il y a raison, ils ont fouillé avec l'argent, mais je t'avais bien dit. Bon, je vais aller, j'aurai mon passeport à partir de Kinshasa. Et là, il y a un kita. Mère a Pessingala, pour te immeuble, il y a un immeuble. 2 étages plus grenier. Ouais. Arrivé na locataire même soliste papa Wemba vandaki na ndako nanga na nozoye na Rotterdam le na salle orchestre moi bien Milanson ba benga les professeurs Milanson
na zuye na tie na palais na nga na pesi grenier ndako mo ya grenier suka ya kitoko l'air mo si ateki palais ako somba ya C on a appelé au BMW après singala na kitakin 88 ngana bino funa kitakin na zona ozoka passeport na Kinshasa problème ezate alors a préparé pendant kitakin misalanga azokanga tumba masiki no bayembaka Jean-Marco yepe toagine na Suisse a se retrouver na Amsterdam na Hollande abi mais beaucoup de choses là robi di kamwa mikolo ezore na kin pompe ki je qui sont to mené à boaka ki kondo e mené toke akelo laksanga mundelo na sombaka BMW tumba jour on ezaka samedi toke pe na mundelo to changer mikanda batie na kombo nanga tumba zaki amema biso na voiture na ye pas na BMW azo kenene ambiance na Bruxelles petit nanga Jean-Marco na tindelo bambote babonane alors ngal ko na be ko tambusa te na mema petit mo le passa to kabonika na autoroute biso zo zwa ya ko kitaka ba côté na biso ye azui direction à ke Bruxelles ambiance na ye ngape na ye Bruxelles non ke au côté sa voiture na mai na Rotterdam pour bazairwa mingi dans l'époque o ba vanda kana Hollande basala ka tuba au côté sa ba voiture na Anvers pour na prix assez mais ngalo kwa momi avec na la abila na côté sa voiture na yo il faut ko taka na Rotterdam pour munene maman yango kiti moi souci ya déception ya 500 il y a 500 florins donc ça fait 9000 francs c'était souci ya maman ya bana quoi donc moi souci kiti maman yango sala makambu donc immeuble vanda bani ouais maman yango apesilar tokena ep na keko futa mbongo ya bazui BMW na ngai ekoti mai na Rotterdam ti matadi ngai na yes on a Bruxelles et pas moninga na ngai pe auto kufa comme on est dit l'injagi moto bazoteka ba ko ba client ba bijoux na Galerie Excel on a vendu pardon pendant 2 semaines après aérotique kanga na aéroport na voyage na Tenalier au moins ba malheur pour na commune à Bruxelles ba passeport réseau yaté na voyage na Tenalier de passeport Tenalier de passeport na kitia wa na beti match te na ekoteka voiture wana mais na teka on a pris moko ya C bon makamuso le kana famille wana baloba ngote ndenge ka basala nga na ba famille na biso na teki yango la ratike ko krisute mais nyonso wana tu se retrouver na kin José au hasard na Canada ti lelo José na za na Canada na Monsine Francine na tangango José Bostampen soka za motema malamu appel satina mbongo na même pas bandeko na mbongo ya moto bayi bakate ya gaza tamsunga na kufa menaza omoni tambola na mokili juste yo kanisi soto abatu to yebi nzambe te bon so la binatindele mbasu na kombo na eka ekozwa mais na ko sala ngote parce que na yebi nzambe na zana ba apôtre na zape na mwana nga yuyu oyo azo sala ba don pona ko salisaka ba orphelin mwana nga yuyu avana na Belgique yepe nega yaka bwasunga anga mais abi papa tika biloka mokili na tina te donc na ko sala mutu mabete mais ye moko ayebaka ke conscience na ye sala na Monsine Francine ke akimanga na 500 florins lelo gozana ba valeur ba combien ba 500 €. Eh ben 500 € hein florins zangi makasi ou plus même donc gozana valeur ya ebele mona lobana ko sali kamba boye na télévision ba ba yebi histoire na ye moko azolanda ba okota na internet ba ko benga ye babé que bien certain empereur Boketu premier yo kenana mbongo na été parti à Hollande akina mwasa mundele ozoya ko lia ko mela mais tala souffrance onga na zomona na kin yangwana na sengi na ye baninga pe o bayebinga o bayebi pe bana bayedenga pour moi sont déjà na betaka na internet na découvrir aza na Liège na Belgique la beta moninga na moko comme na Axel Okundula abimisa internet et pas na bango awana o matili kolomwa ngomba wana après nini monga fula abeta na internet photo ya monsi na ebima na numéro de téléphone aza na Liège donc mboka moko yu azali na Belgique donc baza kuna yu pe akoko no beta banquette le roi mwana nga mama yu azo voyager ba tala monsanga wa Boketu ye voilà
Voilà, chers internautes, c'est vraiment patient que yoka lisolo aboye, eza sentimate, eza pona oluka ba vite to oluka nini te mais eza pasi bandeko na biso ba ser nanga Malika na Mireille boyoka yoka de gauche à droite te papa yeyo. Papa yeyo. Donc s'il y a quelque chose ya osala to ya oluka ko retrouver papa numéro na biso ezawana na epsa ebino l'autre fois numéro nanga ezawana. Donc vous pouvez m'appeler ngana oluka ndeni ni na osala de manière que na mona na papa pobo solo là ata une fois et osala bien. Et ça là vraiment bien. Voilà tout comme dans souka ya émission message ni no ko pesa na bana bangonde bazaba oyayo je crois bangonde ko ça na bango message pour maman Godé déjà si ça là ya evi na je ne suis pas sûr que ozoluka lelo bozonga na to voilà. Message na pesika kapona bana o balandi internet ba sala tout pour être na ba découvrir ngai de nazana Kinshasa. Yango message na kopesa à part ça soki na kopesa pe baninga bandeko bon na pesi mbote na masa na biso tumba masikini oyo azapir master na ndeko na esalo masikini pe na pesi lisusu mbote na moninga nanga Davidanda oto vandaka na ye na ba Suisse ba Paris yaza oya pe de temps à autre na l'air to na Italie azasko na Londres. Famille Ndanda Mobimba, Pauline Ndanda, na Mr. Nangai, beau-frère nae, azakuna Kalala, ngana benga kaye Gazi Kombe, ouais, na bana nyonso bazan à Londres, alors na pesi susu mbote, na baninga nanga mususu, famille ya Mr. Nanga, bon, famille Ilanga, oh tozane na Kinshasa mikolo na maman Chantal, mon sine maman Métisse, maman Abane Belé. Maman Mapassa, na PSP Séphirin Ilanga, Yaya ya Filemon Ilanga, na PSP Bango Bambote, Bonako Baksa, cousin Nanga, Frank Isekia, papa Wemba Yemba. Donc, et puis moi na yolo na Kingete. Ouais, moi na yolo na Kingete, puis papa na etoza, balabala moko na Bemeli, Ayaka, alors na zolinga bino tubo sunganga. Ozomo na pona osa album. Ngaza paresete na sali album international na zana studio mutayedenga Fogi Toro pour bala mwana ya leki nanga ouais Fogi Toro mutafutelenga premier pas ma yuyu paza ko yedenga na moi deuxième pas bino bozape kuna botinda so boyebika ka adresse ya mama yuyu oya zo simba borfelin boko ba boiloko yo ozo kende bo meme bo kechu asisa album boko sepela na sali au moins 7 chansons ya danser. Na joué ma lingala te na salle internationale pour na koyemba monde entier. Waka muke mo elo mo ya liban ya international. Nous allons danser le tango des vieux Gaulois. Nous allons danser le tango des vieux Gaulois. Tout le monde en culotte, la journée dominicale. Toutes les filles en pantoufles, le week-end en couleur, tout le monde en tenue blanche, comme la neige d'Alaska. Shaila Troubadour. Ah, banamai, boyi bate. Pour Babiloko mende kota na Soneka, na Sokoda, na Kosatu, kuna ngana bosana. Mais na comprenate. La société n'a pas droit d'auteur. Ngana beti na papa wemba lokola ba mboshila. Na sali ba mwana wagenya. Muta beta ba guitare tout les amasa nanga manwa kuwa ku pepe feli. Oya beta beluza mbambe ambea. Pa tozane na kin akomo beta na yolo na ngambo ya université. Alors, mais ba droit na biso ba musicien. Boso ki paranango te. Hein, tout ça ba succès ya danser na Sali Yamboshila avec Papa Wemba et bien maintenant vivre à la musique exactement 45 tours. Mais le na moni ango Dondas Mutazaki producteur. Le bozo la Sokoda Soneka. Mais au kanisakate que au futanga ba droit d'auteur yo Mutazaki éditeur anze monanga. Hein Dondas. Le bozo bundali kamwa Soneka, bozo bundali kamwa Sokoda mais ba droit nangai. On a salaka. Pepe Feli témoin.
Sek Bidens témoin, mouta beta accompagnement. Voilà. Gito ya kufa témoin, ouais beta basse. Voilà, wana pena to mona lever Chaka Congo to meka solo lango lisusu Chaka Congo artiste à danger to robeta li solo ngo poye pas za mingi kuna na Sokoda to meka otala ya banani bimara baliaka na ya banani bimara te to yeba makamwanyo so. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission ezalaki yabino Équipe Bumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site ESP Media nde makambu awande bo tala makambo bien bo mona nde nini batu bazo souffrir to batu baza pe na ba santé bien ba message biblique ba makambu tout to pese la ngo awa à travers votre humble serviteur Équipe Bumba et na pesi mbote na équipe mobimba ya ESP Media to bandi na papa Edo Amani, mama GH, mama Bete na Allemagne na bosaniote ba meilleur ve na yo et mama Rit na France. Molongani ya papa na biso papa Afonso vraiment bambote na bino famille Bumba nyonso tout na pesi bino bambote tokutani très prochainement tolobi ndenge toloba na suka émission na biso. Glory be to God. Bye. Nalingi nanga mot de passe ona banda kona bige. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Émission